pesanga ballon. Nese bango makambo GT. Donc na jongle bango awa. Pour mon aki makambo ke triplé. Pour na kanda na jongle sur bino mais na chebino na C. Te na chebino na C pour ballon na jongle bino mais na chebino na C na jongle te mais c'est bon. Donc on est à Sozali awa na masolo il y a 3 fois double fait pour moko ya mboka. Balu bolingo. Misala Mibeko, Bolingo, Moussala, Mibeko. Bonjour et bonsoir, ça dépend de qui vous nous suivez. Là, on est sur 3 fois W au Moko Yamboka. Venez Patrick Momo à Kenabi sur l'océan. Balobi vient Patrick Momo digital à Kenabi sur l'océan, c'est à Maï. Il faut Zagana la soupe pour nos bima. Donc ma solo qui toque aussi à Gaillard et confirmation de ce qu'on a vu. Donc si vous voulez, vous avez un player Suède, vous sur Mboka Oyo. Donc, na 3 fois W au Moko Yamboka. Venez digital. Na leli venanga digital momo Patrick masolo akena biso likolo likolo meto dini la kati ya océan ayeko changer masolo na Scandinavie balobi site za matos pour triple B vibraka de mokili etala donc journaliste ayeko changer masolo chroniqueur ayeko tombe za Scandinavie parce que mboko la muki faut triple il faut que triple ngona venanga digital momo abaki peut nga triple masolo yango yo nyata donc mingi ba staff. Parce que Scandinavie va play ba Scandinavie na ndenge ya mukete ba play il vient ngai lycée mukingedi na Helsinki Nzambe a fait là dans lycée mukingedi digital a changé ma solo awa donc vient nga pito pacho Nzambe ya Norvège Nzambe ya Norvège à Oslo na pire vient ngai Kababo Togo ma solo yango triple petit na yo petit na kati donc tira petit on a c'est vient nga digital momo Patrick a Kena biso na océan Eric photo kangama na digital pour na ma solo Eric talaka yo Eric photo kangama na digital donc ya ino malamba kana seka ino malamba digital photo asala ma solo c'était ça moko c'était ko changer ma solo awa to boye comme polémique to boye comme zizani balobi eloko nyo ce qu'on a vu non pour soutenir ça quand on est là à Paris putain rien à dire à Paris aux ma solo y a rien à dire digital momo Patrick a ko changer ma solo baba soka nezaka masana ngai na continuer ba staff na ngai nezala ka poto zo vibrer awa pour na site auto pesa sorti nango kala mingi te awa to lancer sortie officielle la site kala mingi te bo zo ba information pour na site ko changer ma solo site ko changer ba données ba staff na ngai ka nezala ka ba staff na ngai ka nezala ka vena ngai pito pacho na leli petit na yo aleli Nzambe ya Norvège Nzambe ya Oslo pito pacho oboyi sana ngai chez toi na pire fait na ngai suna bande susu Kababo Togo vient masolo yango yo donc match za bien tozali awa na masolo ya 3 fois double fait pour moko ya mboka balu bolingo misala mibeko bolingo musala mibeko et la kata kinga nesa ki yo digital photo très fort digital bilili très fort digital momo très fort tanana méchant pour le baki masolo et comme masolo terrain de tomber tabaye na terrain soit on a peut mater aller kene libanda ba remplacer yo donc sans plus tarder qu'on a sima aller peut-être na personne ba on a jongler bango na c'est bango qui vient na digital momo très fort tala tana sakana bango na sakana bango na za bino ke masolo oyo ko masolo ke ya digital momo ayako tia masolo anje na jongler bango donc sans plus tarder na ko jongler bino o za bana makaba na Suède donc na le besu nini na le besu rien à dire si tu as gaillard tu peux changer ma solo aux hommes politique tu viens pasteur aux hommes message européen ça oye et un site ya mutu nyoso toza pour la Suède pour la Scandinavie tina ba Danemark pour kala mingi peut-être que Danemark 15 ans d'amour solo là mas na 15 ans d'amour na Norvège solo là ma solo yango ma solo site à gaillard il faut changer ma solo Dimitri va pas solo rien quand on est zalaka Guilain d'or na kiti na C Guilain d'or songira série digital momo Patrick akena biso likolo mais toquer likolo te mais tu à côté de notre océan pour ma solo comme notre océan donc ma solo bien sans plus tarder to robanini on est que le débit pour le ma solo les 26 pour ça l'événement les 26 tu continuer ma solo donc digital on a bandé les sous 3 fois W bomoko ya mboka balbi comme na matos likamuna matos na moni la kata kinga mutunga kata zo bisa yo George Bombalas motema lan mondeka makamuna moni matos mais non ben putain on est avec Eric Photo. Eric Photo, il a vu tout ça. Eric Photo, Aléli, Abi triplé. Masolo Yangoyo, venant Maurice Premier dans le Baka. Venant Maurice Premier, boss de boss. Venant il respect, toujours na C. Et venant C, tu vois qu'il m'a massé na vie, ton côté Yango.
parce qu'on a vu parce que nous on vit ici, tous awa, donc soit des télémis, hein, bon, moko ya mboka, 3 fois 12 moko ya mboka, et na solo. Donc on va se tenir ça à 100%, qu'il pleuve, qu'il neige, nous on va se tenir bon moko ya mboka. Oya Roboya, ça n'engage que lui. Hein? Sans polémique, sans tabou, na jongle bino. Na triple Royambo, na donné jongle bino, na sabino que ma solo comme ma solo terrain, osana paix maté, vanda. On a pas besoin de continuer. Donc, continuer, Finlande, Norvège, Helsinki, partout, on a aussi trop bête ma solo. Donc, sans plus tarder encore, on a besoin de na lobali, na bandeli, na rebandeli, 3 fois W pour moi, Mboka. Si tu as Gaillard, Scandinavie, un grand pays comme ça, si tu as mis il faut que tu aies un tout chassé. Papi rock, quand les papi rock, vous appelez un message Congo Moko, on y a ma solo. Président Corridor, président de tous les combattants, il y a Suède. Tous ensemble, Michel Congolo, on est là. Richard, on est là. Toi, pour la Suède. Merci. Merci encore, je vous aime beaucoup. On n'est que les débuts, on n'est que les moinzeaux. Rien à dire. Pour la canne, on a jonglé sur le binôme, na pour balayer, on a jonglé binôme, c'est bon. Donc on est à d'autres ans, bon, on a 3 fois W, bon, mon Mboka. Donc merci, peace and love. À suivre. On a accueilli. On a terrain, on a tambour na terrain pour les méchants. Pesa nga ballon. Nese bango makambo yo GT. Donc na jongle bango awa. Pour mon aki makambuke triplé. Tozali awa na masolo ya 3 fois W pour moko ya mboka. Balu bolingo, misala mibeko, bolingo, musala mibeko.